tout le monde a un coup d'état et ça va tenter na mboka na biso. Un certain dimanche et ça y a un concert il y a ndeko na biso to ya frère na biso pasteur na biso Moïse Mbie. Mais gouverneur ya ville aleka na te va lobi que concert ko zalate. Mais tout le monde ba ministre musu ba leki ba pesi message ba lobi que concert et rozala. Et puis concert wana sala nini et betama. Mais pourquoi festival oza bana mboka et sa première édition et alors on est tout le monde a ba fespam tout le monde a ba fait moi. Pourquoi pas peut-être ça y a une chance mais à côté là que festival là et surtout un festival oyo ils ont organisé dans la République démocratique du Congo où ils ont les 2, les 3, les 4 ils ont noté et puis tolanda qui bande ko na biso ya festival la organisateur balobaki baza vraiment na posa ya full la batute baza na posa débordement mais baza na posa ya qualité donc tu va vraiment ko différencier tu veux bien que autorité ya mboka tu veux bien que ministre intérieur ayebi pourquoi asali makambo oyo et ça peut pour protéger peuple to population ya ville à Kinshasa. Et voilà, merci à tous les internets. La bande tout bazar disséminé à travers le monde entier. Barolanda, héritier Iboula, représentant valable Nabino Abayaka. L'homme de Beta Biloko, l'homme de Misala, Ndetolobaka Akeno. L'actualité est toujours dominée par rapport à Festival, les 2, les 3, les 4. Vie, il y a Mayo Ezaroleka, Oeleka qui na concert, il y a ndeko na biso to ya missia na biso ya mboka Mike Kalambai to ebi biso tout très bien et il y avait aussi des morts bat bakufa ki na stade et puis l'autorité et surtout il y a ministre intérieur a donné l'ordre et donc il y a un événement mon côté donc l'événement où ils ont déjà publié, promulgué et ces événements-là et aux alatés. Bah concert monsieur Robert Amaté. Mais tu sais bien que non, festival là, et un festival, et ça leur mot est différent. Na ba concert bêta ba concert payant où il y a 2000, 3000, 5000 il y a là il y a plein de monde mais à côté là que festival là et surtout un festival oyo ils ont organisé dans la République démocratique du Congo où il y a les 2, les 3, les 4 ils en ont noté
ba poussi yango pour des raisons ya mayo elekaki na Tata Raphaël. Yango moni que ba autorité to ba organisateur ya Festigola, ils ont dit que suite ya Maramboana et yango moni que il y a aucun mouvement na stade Tata Raphaël et bandeko na biso ya Festigola ba organisateur et bolandi bien monsieur Olivier o basali apparition na bango bolanda yango tout à l'heure awa na kati ya Afri Radio et place wapi ba ko pesa information ba informer na public bandeko ba sombaki ba billet na bango po bazala le 2 le 3 na le 4 bandeko ba sombaki ba stand na bango en tout cas bazala motema ya kokita baza vraiment motema kokita parce que festival est différent na ba concert. Donc bande omso obeta ba concert à 5000 mais prix ya billet ya festival dernier prix est à $5. Donc 14 000 francs je dis bien. Donc mata donc dernier billet est à bon on a $250. Et puis tolanda ki bande ko na biso ya Festigola ba organisateur ba lobadi baza vraiment na posa ya full la batute baza na posa débordement te mais ba na posa ya qualité. Donc qualité de fanatique au baroya bazala à l'aise. Bato baroya ko découvrir ndenge ni festival et les kaka. Donc baroya na kimia ba sillonner tranquillement so na poso qui est na village. Otambola na yo ça la petite balade otali concert obi bon on a bête te ma tour na tamsa makolo tu peux le faire ya un monde ba organiser la biso Festigola ce qu'on a onyo ceza roleka bandeko tolobi men noir te o eleka ki na Tata Raphaël to monaki ya biso to lo baboy omoni makambo oyo na mboka oyo il faut to yeba ko différencier ba makambo to yeba vraiment ko différencier to yebi bien que autorité ya mboka tu as vu que le ministre intérieur a dit pourquoi à Sali Makambo. Et ça peut pour protéger le peuple, la population. Il y a ville à Kinshasa. Pour avoir des désagréments, il y a perte de vie humaine, il y a battu. Mouta s'est déplacé, aïe à côté de la conseil, mais Moutouana a koufi. Tu as vu bien que Makambo est à la telle, mais il n'y a pas vraiment à justifier. Il y a des gens qui ont des maladies, il y a des étouffement. Mais comment et si est commis. Quand je dis bientôt différencier la chose, tout le monde a un coup d'état. Et ça a tenté dans le biso. Un certain dimanche, il y a un concert, il y a un biso, il y a un frère, il y a un pasteur, Moïse Mbie. Mais gouverneur il y a vu la leka na te va le big concert ko zalaté mais tout le monde ba ministre musu ba leki ba pesi message ba le big concert et rozala et puis concert wana sala nini et betama mais pourquoi festival oza bana mboka eza première édition et alors on tout le monde ba fait spam tout le monde ba fait moi pourquoi pas to pesa yango chance et salama ya to lela to ko senga na ba autorité ya mboka ba meka pe ko revoir par rapport à décision na bango bande ko na biso pe ya festi on a reçu image tout à l'heure ah botala arrivé na bango nde ba komaki bongo na Afri Radio place wapi ba ki ko solola na ba imboka ba meka pe ko éclaircir bango na oyo eza koleka va to compte vraiment na ba détail. Je tiens à dire merci à restaurant 5 étoiles biso na biso et pas avec Sims ensemble dans Eclipse Lomingo toujours drapeau de Lyon. Merci aussi à honorable Papinzila honorable Papinzila, je te salue depuis quelque part. Clem Eblin Sing Motomoko bien Motomoko trop assuré. François Kaboun depuis Canada aussi je te salue. Madame Laurentine Lola au Azabongo na Ponte Noire na Pesio Bambote Mama et pourquoi pas ya Bruno Lubi Kambo ma propre motema Mama Linda Sanda Wangata Mama na Petit Bron Junior na Broly 10 match Eliane Mbiavanga mwasi ya mwindu na Pesio Bambote place Ozwami na bandeko tout ba kotala biso DG Blaise Mpolo ya Pichu Botoko pourquoi pas Kirombengi artiste Sarah Lula automona IP asali effort na ye étant qu'un artiste il y a copé Sabiso type na combo ya Festigola au Petro Rolanda yango tout à l'heure un extrait n'enge artiste na biso ba bini yango na
na Christine Diamond toko senga na ba artiste toko senga na ba mélomane ba fanatique o balingaka la bonne musique challenge ya moi na bobina nzembo ya Festigola et ozala bien avec l'artiste Sarah Lula o ya pensé à accompagner événement na biso ya Festigola azape moko ya biso azala rappel bien na biso en tout cas to mera ko chape tibo wana ka to kende bongo na chaîne ya Sarah Lula télévision bien na page na ye to partager to s'abonner ça la challenge taguer star na yo et ozala vraiment kitoko na eleng. Holy God bless